makila réclamation makila oeza na kati ya mabota réclamation makila oezo bebisa misala réclamation makila oezo bebisa mabala réclamation makila oezo bebisa ba voyage réclamation d'origine du sang ezo mema kufa nini kotisi na kati ya vie na yo muto ya oboma vie na yo ayebo malamu santé na yo te mama o santé na yo te okoma kobela pamba mbongo nyonso sokeke na nango na hôpital mbongo nyonso sokeke na kana ba pharmacie okomisa no konfamisa ba docteur mais mabota na kata ba réclamation d'origine na makila famille tozomona bayela biso ba cimetière bazubi étoile bazokunda bazotimuna libulu oya liaki mbongo a libulu po kunda étoile na kozongisa yango mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur Festalon. Na ye liboso ya table de télévision pour na ko te ya bino sangomala pour na ko partager na bino esengo ya Yesu Masia. Nzamba batela yo, nzamba bomba yo. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne Les Nazareth TV. Nzamba pambola yo, yozo continue ko tia ba giga, ko tia ba megabash pour na kolanda prédication awa o ezotema pa moko wabino l'homme de Dieu Stallone, nzambe apambola bino. To tiki ngonga oyo na salo boko na nzambe na bode na kombo na Yesu Masia. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Papa to peso merci parce que kana motote kombo na yokumba ma kombo ne netolama misusu babeli misusu na hôpital misusu bakufi me yo bateli biso tikete lo ba tongo leleza la vie et la changement prédication o même miracle na vie ya moto na kombo na Yesu Masia. Amen. Nzamba pambola bino toujours toza ko continuer ko lobela bino la réclamation d'origine du sang dans nos familles. Donc réclamation d'origine tant que mon d'origine tozomona makila réclamation makila oeza na kati ya mabota réclamation makila oezo bebisa misala réclamation makila oezo bebisa mabala réclamation makila oezo bebisa ba voyage réclamation makila oezo landa mutu même okena mboka ya Europe tellement obima na famille wana na kisasa maloba wana lobaki obima na libota na biso te lobaki na mema yo te maloba nezo kanga misala yango tango koki sikoyo yeba kozwa bomo inayo opesa ngwe pa nzambe mama tella nzambe bible zolo bete chaque chose à son temps oleli pe mingi onyoka mi pe mingi bakangi voyage na yo trop bakangi mikanda na yo trop bakangi musano trop ba bebisi yango ekomi tango oyo Jésus akota likambo na yo zobo moina yo siko se disposer yango mama réclamation d'origine du sang eza eloko oyo babokolaka ngo te eza eloko basepelaka nango te parce que Psaume chapitre 2 le verset 3 Bible ezolo ba brisons leurs liens et délivrons de leurs chaînes. Maman le jour botamaka nana memaka yo le jour botamaka nana sokolaka o mwana le jour botamaka circoncision esalamaka nana sala circoncision nana kata mutolo wana maloba nini bacha problème ozo porter obotama na ngote okokuta yango maloba moko kokuta yango na kata libota na bino yango ozo mema yango yango bebisi vi na yo yango bebisi musala na yo elingi batu ba bimate elingi batu ba sepelate elingi batu ba balate elingi batu ba salate réclamation d'origine du sang ezo mema kufa nini kotisi na kati ya vi na yo ozo tambola ma promesse si baboma ozo tambola libala si baboma ozo toka ozo souffrir ozo sala tous les moyens ozo komituna nana ko sekwenga mama yali kamba tu ba sekwote yali kambu Yesu ndako na problème no tanga ko yana problème na yo mama quelque chose ko salama tanga ko yana problème na yo kelelo ko beta to tanga na ponction écriture Luc chapitre 7 le verset 12 à 14. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort
fils unique de sa mère, qui était veuve et qu'elle avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit mis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure point. Nazolo bana maman moko kolelate na ngonga oyo. Na 3e mois oyo, ya mois de mars oyo, mois ba maman papa moko kolelate. Yo musala ekufi kolelate. Yo esenge kufi kolelate. Yo famille evandela musala kolelate. Yo famille evandela mikanda kolelate. Yo famille ebebisa libala kolelate. Yo zolandanga kolelate. Yesu aye na nzela na yo. Yesu alinga sala quelque chose. Oh maman salate Yesu zo sala yango. Oh papa salate Yesu zo sala yango. Yo zolandanga. Bible zoloba ezalaki mokolo moko na mboka moko komo na Naim ezalaki na porte moko. Bible zoloba na kati ya mboka wana ezalaki na mauvaise nouvelle moko ekomelaki bango. Mama moko botaka mwana moko mobali pe akufa babenge veuve na kata mboka Naim azalaki na mwana moko mobali. Oh mwana na mobali na ezalaki sengo na ye. Mwana na mobali na tango atala image ya mobali na kufa. Tango atala na posa na bota seti menza mpesi kaka mwana moko. Atala lisu na ye, atala premise na ye, atala sengo na ye, atala research na ye, atala sengo na ye. Mama likamba ko kamwa mama comprendre te mwana kufi yango pe makambo ezo salama mama kaka voyage kaka moko za na yango porte moko za na yango mboka no kenda koto ozana poso tonga na kisasa memo tonga ezate ozala poso bala moyo bala ezate kaka fils unique lipamboli oh tant olobela fils to mona lipamboli tant mona balobela femme to mon église les pambole za mwana ozana ye les pambole na yo za musala na yo musala kaka moko balingi bakunda yango libala kaka moko balingi bakunda yango mikanda kaka moko balingi bakunda yango ozotoka ozosala ba démarche oke na ambassade oke na migration pote ba mission mikanda okite mboka mapaso ya Congo oke na mboka Europe ezosimba te parce que ozana réclamation moko ya makila batata na bino o papa na bino pe arata 4 fois voyage à Kendate. Oh maman na bino pe arata 4 fois mibale babala eta botela bino na ndaka maman na bino. Yo pe ndongo za bolibala ezo simbate. Okota ndaka libala koswana na koswana. Soko zongi pa na bino posa mobale mati. Soko ye na ndaka libala kanda koswana impoli et compréhension. Ezo simbate parce que baloba boko vandaka na ndaka libala te. Réclamation d'origine du sang. Oya libota na bino ememi kufa mama bazo mema mwana mobalo na kata cercueil mama bazo mema musala na yo batiango na cercueil ozotala kaka bote nana lingi akunda étoile na avalage nana lingi akunda fiancé na avalage nana lingi akunda voyage na avalage mama bando kenda 5 ans yango mikande bimarate mais muninga akena na simano déjà pa mazwa mikanda eza yote eza makilo obimeli eza nango na kufa makilo obimeli eza nango ya bitumba makilo obimeli eza nango ya blocage makilo obimeli eza nango ya kolela mais mukolo moko na kata mboka Naim lelo mboka Naim ezate eza famille na yo porte ezaleka moko ozaka na porte moko libala neza ne porte ya vie na yo musala neza porte ya vie na yo voyage neza porte ya vie na yo kaka na porte moko wana ole ekotile sengo ezoko silo matanga ole ekotile sengo ezoko se shake ole ekotile sengo ezoko so blocage mama zolela mwana kufi ozolela ndeko zolela musala ezosimba te ozolandanga ozolela bando kende Europe rien ne marche ata $50 otindela ka batute bazo réclamer mbongo na yo yo ndongo za bongo kuno ko salaka eloko te lobe bima na famille na biso te lobe bima na makila ndeko na biso ata bima na makila ndeko na bango ata bima na makila na bino meza na mutu moko eza ne lombe moko oyo andemaki kosopa makila na ekolosi poete ayaka na famille batu babonga te pote bonga ayaka na famille batu bafasha te yo fashe combien de personnes bafasha barata ba visa barata ba passeport yo zo loza en Europe batiko pe mana kimia mama
batiko bapema na kimia oya komeka ko bometol na yo yemo ba kota libulo oya komeka ko mema kufa na fino nzamba ko telema azan zamboyo ayoka ka mawa azan zamboyo amonaka fumi ata na salibanga azan zambo ayeba ka lobi ya mutu mama bango ba obundisome wa bosa nete mon rédacteur est vivant il se lèvera le dernier le pendant que yo komi na poto obisa pa na komi na poto sikoyo passe nange sili babizela basu ba porte nyonso bakangi lo moko teleksa te ko za na poto le bobo ko tina ndaka libala avant mobala na tiona ndako musala mobala bataki malamu depuis yo kota réclamation ya famille na bino e kausi musala mobali na yo parce que yo zonga kana ndako oboti bana baninga ba osala ya yo basala raté réclamation makila bazo mema vie na yo wapi ba oba mema ki cercueil ya mwana wana ba ki bato balia kinaye bazala kinaye mais muto o solo ko ba vanti ayebo malamu muto ya bo ma vie na yo ayebo malamu mais na bi yo okosuka inapercité na bi yo bakokunda fa l'agiter na lobi yo eloko moko sikizo salam arabi ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43 le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez point ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Maman, au monero la réclamation et puis ça va bafia ba retard, ozana retard, baninga bazotonga. Ozana retard, baninga bazobala libumu na yo ba réclamer maboto ko bota te. Obala alliance bota batala yo. Ba oba sente ba ngotala ba. Mais yo bala, ba mela masang. Bala bata, batala yo. Réclamation et kangelo ba porte. Boka oke pai, bitumbe pai tala santé na yo. O santé na yo te. Mama o santé na yo te. Okoma ko bela pamba pam. Mbongo nyonso so keke na nanga na hôpital. Mbongo nyonso so keke na kana ba pharmacie. Okomi sano ko vamisa ba docteur menalobi hémorragie ne katana na kombo na Yesu. Hémorragie ne katana na kombo na Yesu. Réclamation ils ont réclamé Satan. Ils ont réclamé santé na yo. Yes ils ont réclamé guérison. Ils ont réclamé chômage. Yes ils ont réclamé musala. Ils ont réclamé chèque. Yes ils ont réclamé musala. Ba memi mwana mobalo. Mama zolela. Ende kunangai. Na kata mabota. Na kata ba réclamation d'origine makila famille. Tozomona. Ba yela biso ba cimetière. Ba zubi étoile bazokunda. Bazui mabala bazokunda. Bazui esengo bazokunda. Nana linga kunda étoile na yo. Pendant que ozotoka ozosala musala résultat ya malongeza te parce que ça na vie na yo esengo no bazokunda yango étoile ne zosala te bamninga baolia na mutoki na bango pourquoi yo zolia na mutoki libala te bamninga ba osepela bisika bake pourquoi yo bando bima mboko kongo solisa te okoma mwana mawa vefa ne ami azolela lelo vefa na sate lelo zolela problème eza yo mate eza yo mama tia giga landa eza yo olingo sa musala katana nous se concentrer ba réclamer ki musano na kisasa oya na poto ba BBC compréhension partout olinga moso so simbate olinga mobale so simbate o sala kope so simbate koto balade koto ba problème pongeza la raté kimeza la raté bandoto ozolota ka ndoto zaka na kisasa oza na Europe molota ka baleki na oza na ndoka libala olota ka chambre na bino. Ce que les jours où on a il faut bien la cac. Mais on a porté ce que l'autre bango maman ate au salaki musala febe il fait beba na déclaré na tomba lelo. Bible zolobete voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Maman, ce que yamba yesu na mutema no yamba yesu. Ce que ndimelaka yesu yesu au sala siko. Problème na zo solution. Au salaire rarité. Au salaire rarité ko kuta na mateo. Mateo eza yo. Recevoir amour. Ils ont même ma solution à vie na yo. Lukan zambe na bomo ina yo. Akokota na problème na yo. Bazo kunda mwana mobalo. Ba memi mwana mobalo. Bible zolo balikamba kokamwa mama eza ndenge moko ndongo chemega. Eza pendenge moko yo na kolukanga na Nesarene TV. Likamba kokama bango ba bimisa matanga yeso akota. Ba bosana nzela matangi zoya, nzela pe résurrection zokota. Mama, yeso atala boy. Et tout le ko ya bato. Mama, bandoki na ba osalani
Complot ni bossa. Esaïe 54, le verset 15 à 16. S'il forme un complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Maman, hey! Nana sali réunion. Bazo kunda li pamboli na yo. Bazo kunda li bala na yo zota. Voyage so simbate. Mikande so simbate. Esengo so simbate luka nzambe na nga akokangola yo. Likambana te umeli yeso kopeso solution. Libala ne simba kate yeso kopeso solution. Okomi ko luka mibale ti na Facebook, ya likamba ko luka mibale na Facebook te. Ya nda likamunde katalia libota na bino. Ya likamunde briser ba fondement. Ya likamunde picola misisa ba loi. Tout table que mon Père céleste n'a pas planté sera honté et déraciné. Zamba tindo na mokilpo lela te. Zamba tindo na mokilpo tala batu te. Zamba tindo na mokilpo leka na sima batu te. Yo yaki ko tracer nzela po batu balanda yo. Na alo bana mutu moko, na alo bana mama moko. Affaire zo simba te, lelo zo simba. Santé zo simba te, lelo zo simba. Libale zo simba te, lelo zo simba. Voyage ane simba rate, lelo zo simba. Ata bango batongi na mbongo na yo te. Ata bango bazui esika na yo te. Yo sa kutani na yo. Kaka lelo, miracle zo salama. Allez reçoit les miracles, allez reçoit les miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le jour maman zolela yopo zolela ozolela journal le lalité o lalité otala koto mamameso simbate otala achno e simbato otala sikosofan bando kendo kangama na foyer robima mokolo nini papa eza fi na yo te bando banda ko sambo longa rate luka nzambe soko luki nzambe ko sala miracle na kata bomoneo bazokunda kuna barizasi ba précédent ki bazo timona libulo oya liaki mbongo libulo po kunde toile na kozongisa yango libulo batimoli po lela ba moko bakokuta libulo batimoli ko po kota ba moko bakokota yo kokota te entre temps yesu na ye na nzela no to bakokunda yo te okokufa va la jité okokufa va la jité puis Psaume 118 le verset 17 David asoro ba je ne mourrai pas na lo bana mama moko na lo bana papa moko oza na Europe oza na Asie oza na Congo bakokunda yo te oya leki mbonga libulo akosanza oya leki mbonga libulo akosanza oya lenga kunda étoile na yo okukunda ngote bakunda musano bakokunda ngote ya yo eza ya yo bakokunda ngote ke mil tomba to kote ata bandoki libota basangani babilia na bise kata na rate maloba na nzambe za plus ka mopanga e kata ka musisa ba problème maloba na nzambe za plus ka mopanga e kata ka musisa échec maloba na nzambe za plus ka mopanga e pikola ka mutu mama loboko nzambe za capable kolongolona na salibanga batata eza capable kolongolona na salibanga banoko mama mutu moko to koya kokota na kata ndako na yo na kangi ba porte d'entrée na tielemba makila Yesu Masia oezoka nga rachat oezoka nga rédemption mama azolela Yesu amoni mama Yesu amoni tango Yesu amona ka voyage mutu ekoma kana esengo tango Yesu amona ka problème mutu solution yaka tango Yesu amona ka likama mutu koseke yaka tango Yesu amona ka via mutu mama oleli Petro onyoka me Petro siko komi tango Yesu apangusoma ya misu ekomi tango telema bisika batu batelema yo telema bisika batu balonga yo longa soki bango ba refula bango yo ba refula te soki bango ba pimela bango mikanda yo oswa soki bango ba pimela bango libala yo oswa soki bango ba pimela bango musala yo oswa ya yo bakomata ba garde na étoile na yo te moto tumba bango ba pela moto sika bazali Jésus amoni mama tanga amoni mama suka ka bongote Bible zobe te fimi de compassion Yesu tondisa mina mawa Yesu ayoki mawapona mamo Yesu azoyoka mawapona likambo na yo Yesu azoyoka mawapona situation na yo Yesu azoyoka mawapona blocage na yo Yesu azoyoka mawapona mikadezo bimate Yesu azoyoka mawozana poso tonga motongeza te ba blocage na yo Yesu ayoka mawa eloko nene kangi fina yo nana bébé silo santé nana bébé silo voyage nana bébé silo musala nana bébé silo destiné Yesu ayoka mawa ayoka ki mawa tanga ayoka ki mawa apusanaki lelo Yesu so pusana likambo na yo likamba ne wumelaki parce que Yesu azalaki te absence nzambe elingo lobate ke Yesu azate Yesu ayesiko ayepo na vina yo mutango ndezayo na te ya nyamate na te ya ndeyo yo tiaka ba jiga
yo chaka ba mega Yesu azomona yo Yesu azomona apusanaki na loba na mutu moko esenge kufaki Yesu sa pusani tanga pusanaki asimbaki cercle ko za lupangu na bino cercle ko za la place obimele cercle ko za ndako vandaka Yesu azo simba yo ayeka pona yo osekwa tanga pusanaki maloba na nzambe pusani ale yambango reçois la parole de Dieu reçois la délivrance reçois la guérison reçois la solution reçois la résurrection oh musale kufi Yesu apusani Yesu komana sa résurrection tanga pusanaki asimbi cercle bato o sunan ayena bitumbo bato bakokwa kolonga te akoti na famo bato babimaka te ozobima akoti na famo bato babalaka te ozobala akoti na famille bato bazwaka te ozozwa mutango nde zayo Yesu aye tanga telemi asimbi cercle tanga asimbi cercle abi jeune homme je te lis la victoire oh ebembe telemaki musale kufake telema voyez kufake telema mikanane lala procès no banda osambe lala babengaka yo te ozolandanga siko esekwa nyonso ekufake sekwa esengwe sekwa musale sekwa mbongo sekwa destine sekwa ezande yo libale kufaki eze sekwa sate kufaki eze sekwa yo pe baboma mabota na libumoyo kaka nde na obeta boyo mutu moko azolandanga mabota ezalaka te oza na ndako kitoko oza na mbongo kitoko mabota ezalaka te o baboma na libumu na yo esekwa na kombo na Yesu allez reçois l'onction de Dieu allez reçois l'action de Dieu allez reçois l'action de Dieu esuka ki bongo te tanga simbaki ebembe lamukaki analoba na kufu moko o bachaka okate o balinga bakunda bakokundo te o aliaki monga libulu azongisa oya timolaki libulu ye moko kokota yo kokufa te tu ne mourras pas tu vivras tu rencontreras les merveilles de l'Éternel mama yamba Yesu yamba guérison yamba l'élévation yenda za fongola afungola yo abimisa yo olonge na kombo na Yesu Yesu abikisa yo na kombo na Yesu yo landi matea o numéro na biso za plus 243 85 71 75 368 plus 243 71 75 368 comme étant Yesu ayo kola mawa kombo nanga frère Stallone nzamba pambola yo apambola yo tiketo boya tongo lelo eza la vie eza la changement papa mona mutu nyoso kotia jiga aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete